Bonjour, bandeko nanga, Congolais partout dans le monde. Ezanga Wabino, Mama, prophétesse Deborah, na Afrique du Sud, na ville à Johannesburg. Na osala audio nanga le 19 octobre 2021, na air nabiso ya Afrique du Sud, 12h juste. J'ai des larmes aux yeux, vraiment. Eza pasi makasi, mami se sopaningezo kitanga. Eza li solomo ke salami en Afrique du Sud et sali mawape pasi. Et sali mawape pasi toza naza na frère moko na ebana vraiment bien. Aza ndeko na biso congolais to partagera na to solaka na vraiment eza mawa auti obenganga akomeli nga lobi mama prophétesse naza na pasi naza troublé naza traumatisé. Donc, azaki vraiment traumatisé à ma casse. Donc, tisco aza traumatisé. Baza couple, moi si na mobali, moi si na ye assemble la église moko songolo, ayemba kaza chantre, ayemba pena ki toko makasi. Na oche la bino ba photo ya moi si na ye, ayemba ka vraiment kitoko. Baza a na Jobour da vilonga na za a na Jamestown. Et ko salama ke église au moins ça semble la église monsieur ça na Cape Town bazaki na activité kuna na Cape Town na séminaire na Cape Town église na bango mususu baye o ezala kuna na Cape Town et ko sala make loko asera yemba kitoko animaka ba adoration ba louange tout ça donc nde pasteur na bango kuna Cape Town asona pasteur awa ke non sœur aya koyemba na séminaire eza na Cape Town. Et que ça m'a proposé sœur aesi mobali ne papa na ki osala mpo asala nzambe na ki sala mosala nzambe mobali pe akopekisa mwasi mosala nzambe te mwasi afuti billet akiti na Cape Town oleki avant de pas pasteur azuye baki kotika ye pa sœur moko église sœur na pe église pe aza chantre pe ayembaka mais sero ayembaka nde kitoko po aza animatrice osakana te po bazui ba chantre Cape Town te bazui chantre oyo aza Jobour ya ayembaka vraiment très bien mais bien aimé dans le Seigneur pasteur aketika sero yo epai ya muninga le mususu ayembaka sere pa kiti pa muninga na ye wana yembaka sere église na bango bandeko likambo ya kokamwa kaka ndenga kiti pa muninga ape sere na biso pe congolaise asaelaka pe nzambe aza pe moyembi kokita kaka kiti epa na ye alambeli ye biloko bien azui poison akotisi na biloko akolia a mélanger poison na food na biloko akolia nourriture azui poison atie na kati aye ko servir muninga lia outi voyage musika talaka Cape Town na Jobour eza penda musika kilomètre musika muninga pa outi voyage aza pe collègue na oboyembaka boza pe même église ozui biloko akolia ozui poison na kati otie opesi alia talaka bantikora bato mosusu nde ezalaka ser alia kaka biloko ka boye libumu akomolela ayebisi ye biloko nini o ser abandi kosanza komi faible bamoko abengi pasteur bakumbi ser na hôpital bamindele hôpital balobi biloko yo lie batieli yo poison bandeko ser abengi mobali na ye papa batieli nga poison na biloko po osali nini kaka po moninga uti Jobour animaka ba adoration ba louange pe pasteur amoni ke séminaire po ezala bien il faut sero ya Jobour ya bandeko tala niveau ya jalousie tala niveau motema mabe soki boza na église
ezala moninga aza na grâce ya nzambe toza corps de Christ oyo aza lisu oyo aza liboko oyo aza litoi bandeko tozosutenika mpo na corps de Christ mpo na mosala ya nzambe avance kende liboso soki moninga aleki na mongongo ya bien soki moninga ayembaka bien mpo na nini oboma ye. Donc il fallait qu'un pasteur soit qu'un serre ou un capitaine animé qu'adoration. Le col azui muninga o ya uti musika la jobu. Alobi no photo éliminée. Bande côté la niveau à crime. Serre bengi mobali na ye na kolela bichéri na zanga mona hôpital na zoka biente mutema libumu mutu pasi bande ko abim papa poison ba chelinga docteur alobi poison wana eza ebele mpo eza makasi donc ekoti mpena makasi chéri nakokovanda nga moko na hôpital te mobali na nga na okoka te nde mba alobi ok ça va kasi sala effort yebisa docteur batransfere yo oya ana jobu pour moi sabi chéri na okoka te il faut nazaka pembei na yo nde mbala atindelaki bambongo sera mati na bisi sera na badouleur na bapasi banzoto bien te akomi pa mobali na ye mobali azo soutenir ye kotelemisa ye boye azomela bakisi bandeko mobali akende musala atiki ye na ndaku aliaki ameli mwa kisi mobali kouta uti musala akuti mwasi na ye akufi. Bandeko communauté congolaise pona nini mutema mabe congolais alobaka ntango nyonso congolais ozalaka boye te congolais oyekoli poison epi poison yango botiela ya bato bozwaka yango wapi seke eza na bacongolais mosusu boza bapoison bomba na bandaku mpo bobomaka bato nana yango apesa bino bapoison wana epuis ser en Christ chrétien oh yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ozo yembela Jésus-Christ de Nazareth ou ozo yembela Satan ou ozo salela Satan okende ko boma mutu ekela mu ya nzambe mikona ye na se na moi oyebi te date ni nzambe asalaki akufa na mokili mais yo bomie par force ata na bakinshasa wana bato bazokufa na bapoison eza rwandais te eza étranger te eza ka congolais yo nde ozoboma. En tout cas bandeko communauté congolaise bandeko yo bokeba na makambo yo mabe ezali na communauté na biso confiance eza te kolia na bafeti kolia na place ya lisanga oyebi te nani ayinaka yo oyebi te nani akangela okanda oyebi te eske mutu wana etada mino oyebi yango te bandoki basebeye na communauté congolaise tala mwasi kitoko boye na otiela bino foto ndenge bakundie bamindele baleli pa mobali ne akomaki troublé abima ele sila kinga makasi eza te mama nayebi te nasala nini naza ngai moko na mwasi na ndaku mama nakoma etroublé mama Deborah mobali kutu mwasi akufi akundi mwasi abosani kobenga na baconnaissance po azalaki troublé abosana ekutu na kobosana mwasi akundami kaka boye doki trouble na mutu. Bandeko ta likambo ya somo boye na communauté na biso bamindele bakiitima ya misu baleli po ani kosala ndeko no mwasi boye mpe ndeko no ser en Christ oboma ye po na jalousie ka po na koyemba po aza na mongongo ya bie koyemba na église. En tout cas bandeko zwa audio partager yango zwa audio partager yango zo audio partager yango yango na bisi papa na bi papa pesa nga problème mwasi wana na Cape Town il faut ko luka na église wana ko luka na mwasi wana ko meme na justice baba ta ko kangama église apese église ko kangama mwasa batavanda kine na joburwa atik mobali na ye bobenge akoyemba bobomie na poison. En tout cas, Congolais,
nayebaki yo boye te. Biso na bata ya Mobutu biloko toyebaki yango te. Me toyebi te na ntango tozokende lelo eza nini. Ata soki ozoluka mbongo, ata soki ozoluka succès, pourquoi koboma moto? Vraiment ba partager audio eza pasi na motema nazo partager na mobali ya sere. Vraiment eza pasi azolela kaka azaka na kati ya pasi azondima te ki mwasi na kufi do aza tisu ko aza na trouble. Na partager na mobali aza na trouble, aza na pasi na motema. Vraiment partager audio, bo partager yango tous les 4 coins Afrique du Sud, Congo Mobimba, partout, bana Europe, bana diaspora, bo partager audio, bo keba, bilialia, bo keba, bikota kota. Oebite place ozo kende, oebite esika nozo lia. Po mutema ya mutu eza mabe. Mutema mutu eza mabe. Confiance epa na Nzambe epa ya muta mokili te. Muta mokili azaka mutu akoma Nzambe te. Ako sekiso na munoko mena mutema zo ina yo. Ako sekiso na munoko mena mutema zo lingelo bula biya ye fona boma ye fona saleboy. Tala muninga na ye église moko pe bango nyonso baza ba chantre ba yembaka mais asali nini abomi muninga na poison. Vraiment Nzambe nanga pambola bino. Journée elamu eza pasi ekomi na mboka na biso a na ville ya Johannesburg. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.